Passe Mike Kalambai, papa. Na moni tino kendo contacter Jenny soki Janita ya robina na Zenith wana Paris. Non. Papa na ngai musalo bo sala, musala oyemba. Koyembela nzambe na koyembela mokili. Eza des choses tala différents. Na rena ya fali abinaki. Azaki na tina te ya obina suna Zenith na yo. Aza danseuse ya communauté congolaise. Abinaka malamu, oui. Mais na makambo ya nzambe vraiment tozali na posa na ye te. Po concert wana eza mpona koganye ba âme. Koya na bango epa Jésus Christ. Wana nde eloko makasi. Mais toza na tina spectacle te. Toza na tina nayebi ke balobake makambo ya nzambe fo komema yango mpe kitoko. Mais toza na tina spectacle te. Toza na posa bato wana bakoya. Bayaka kobina tende ba musicien ya ana poto komaka fo druma makasi na ba guitare makasi na ba sebe. Non papa to ana posa na ngote erreur osali o contacter ye na kuku aye ko bimisango na poasa alobi akobina na ye te pona violence contre la femme. Soki tozongi Jenny ba beta ye makofe pa ex na ye esala ye pas tanga moni ba video ya penel alobi aroya robina te pona violence contre la femme. Or fille ana binelaka na ye nde ba musicien ya mokili. Aza musicienne soki danseuse oyo aza déjà na contrat epa ya fali pupa. Aolinga te aya supa na yo papa na ngai. Aza danseuse ya mokili tika ya salaka ba clip na ye na ba musicien na biso profane. Yo za musicien chrétien, oza pasteur, yaka kote ya biso patika Jenny ani kuna luketu na ye na bana ne wana mikia mindele. Aya na ye na Zenith wana te po yo kote ya parole de Dieu. Papa na nga na Zenith wana sebeni eleka te. Mais adoration de yango nde ningisaka trône. Na sebeni bato bakomo profitango po bakotisa ngo mobesho, soki mobesho ba danse wana. Bazokotsa kuna ndombolo, bakotsa kuna ba danse ya sika, bazokotsa kuna ba mambui. Ba sebeni wana na ba danseuse oyo tozozwa ba danseur bango nde baoya kobebisa miziki ya nzambe.